Voilà, mes amis de WhatsApp. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu na ba mes amis de WhatsApp bapesi bino pe mbote. Lelo tozo kende lisusu kaka ndenge tolobaka. Mais avant tokota na beat na biso o toyeli na pokwa na lelo tokochana nukaka nzembo moko ndenge tolobaka epesa biso moi sentiment moi ko se détendre na musique na biso. Merci Tolanda. C'est comme un fleuve qui nous traverse, nous émouvant. Mais parfois c'est dur de s'y retrouver dans ce flot d'infos. Merci à tous mes amis de WhatsApp. Food cosmétique. Peli food cosmétique yayo yangwana. Mutu nyonso tu oyo aza na posa ya kosomba ba produit ya nzoto ya suku. Food cosmétique azali. Felix azali. Food cosmétique azali. Biso wana na bino tozokende longo Astrid Nganda Musuku yayo yangwana. Isabelle Sita yayo yangwana. Nene Mboko yayo pe yangwana. Pasteur Felix Sombo yayo pe yangwana. Wana nyonso tu ba mes amis de WhatsApp. Topesi bino nyonso tu mbote ka ndenge tolobaka aimer, liker et partager. Tozokota lelo na ba émission na biso na pokwa na lelo tokoyoka nini oyo la voix alobeli biso nga na bino tozolandango ensemble sikoyo. Après na suka tokoyeba ndenge ni tomesana kaka ndenge tolobaka na kocha ba commentaire bino pe bolandi bo like bo aimer pe bo partager toyoka biso nyonso. Ouais, bonjour très chers compatriotes. C'est votre frère La Voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Le lundi, le 19 mai 2025, en tout cas bon anniversaire na bananyo sur mai. Soki tozoya awa, ils ont encore un devoir professeur à Pessibiso. Il faut chaque fois que j'avais checker. Cela veut dire que tous les peuples voter, envoyer député, ministre, nous sommes tous bango pour na kosala pour na mboka na biso et avancer. Mukili ta mama ndenge na lobaka ka nzambe asalaki mukili na boule abulaki. Toza na boule nzambe, toza na ndule man. Loko tout kosala il faut na no boule. So boule, tant nzambe asali moto, accompagner ki moto très bien. Tant Nzamba Monique Moutazaye Moko, à comprendre des choses bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malgré tout ça, il faut une aide semblable. Cela veut dire tout ça dans le monde, tout vivre dans la complémentarité. Idée, il y a bien, tout il y a ma bête au bois qui, il y a un moni occidentaux, bazo avancé, bazo kende, mais bisoza, kindo qui tue les bosso, mutema mebe tue les bosso, mutafani neka boye, a kati a panzi na quartier pour le mambo, pour azali bakolo mabele, machango libenge, autobeng en français, érosion, pour batuma zarate, pour l'état précis mbongoté, pour l'état reconnaître été. Là, ça devient un sérieux problème. C'est comme si, on dit en français, quelqu'un qui s'est fait tirer une balle dans son pied. Il y a un lobby chef de village, il y a un lobby chef du quartier, il y a un lobby chef de localité au Rokoufoua. Mais qu'est-ce que vous allez léguer? C'est ça, la voix qui éveille, qui libère et qui libère la conscience congolaise à l'Obaka. Qu'est-ce que nous allons léguer? Pour la Kindo Kinayo, on l'avion. Pour la Kindo Kinayo, on la bloque bien. Pour la Kindo Kinayo, il faut avancer. Oh, nous sommes d'accord avec la Kindoki. Avion pour matin, ils ont la signe, nous avons monté, nous avons les athées, nous avons la reine d'ici à la voix, Siliki. Bible lobby, la Tigni Bilo, et la presse de ce monde. Tout ce qui se passe, c'est ça Kindoki. La téléphone, nous sommes nous à Kindoki. Satellite, c'est ça Kindoki. Mais mon délazu Kindoki naé, a tient la positivité. Mais nous, Congolais, à ce Kindoki, Basangisi, l'eau, Bachama Dessou, Namouli, Papacha Mwamba, à ce Kindoki, Namutema, Mabia Sangisi, comment on peut avancer? Dans le bar, on a biso que problème oyo, ministre ya Mobutu, ya Kassavu Batika,
Le même problème, le ministre Mobutu Baye, il a 32 ans. Le même problème, le ministre Kabila le père, il a 2 ans. Le même problème, le ministre Kabila le fils, 22 ans. Le même problème, le ministre Tshisekedi, donc il a 7e année, 8e année. Soit, problème de l'équipe sur la Mayele, soit sur l'équipe problème de la Mayele. La voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise à chaque jour, qu'est-ce que l'intelligence? C'est la capacité à résoudre les problèmes. Alors, tous ces ministres-là, oh, bah, ça va diplôme belé, bah, mabi mulumba, bah, nani, teko kende na, bah, nini, teko kende, bah, kitengeye, surtout, bah, nyon sona, bah, mwanda, moutamay la zaïté. Pour nous trouver cette solution, tu bâtis ministre de l'infrastructure, à celle de bêtise à Kenaye. Bâtis ministre de sport, tout le monde a Didier Moudimbo. Monsieur, qu'est-ce que vous allez léguer? Au lieu de on a sur l'année de Kabouya, Mona Kaboula, aïe, à Teki va partir. Bozo, il y a pas le s'enrichir. Bon, au Congo, bien Bozo Lia. Namoni na stade Kamanyo, le stade de Mathieu, Misimbongo po bolo bake, ne Rwanda comment qui visite Rwanda, bilo comme visite Congo, mais avant benga ba payananda kuda, il faut bon samna konote. Avant benga ba payabala na chambre, il faut bon samna tu na hoté, c'est ça l'intelligence, c'est la capacité à réfléchir, bien à résoudre. Bilo boso benga samna bazuya, mais toilette il y a stade de Mathieu, oyokina mawa, car autokuta kala, okuti bien ba ba bloc wana, o mo kuta ba nie, bilo boso nie mikolo. Donc, nie, pour nous réfléchir, nie, donc nie. Alors, écoutez, ma bloc, on a surtout, et tout le dit, il faut donc éduquer, il faut que ça la service, la toilette, il faut ça, même besoin de poto, mais tout, on a, pour y poto. Maintenant, on comprend que la zate. Je vous inquiète pas, Wow. Mes amis de WhatsApp, balingi pe baba kisaya bango idée, côté wana visite Congo. Makamususu elekaka na mboka wana ekoma vraiment kosala mutema pasi vraiment makasi na mawa yango tomonaka pa période ya Mobutu toye komona ke Tshisekedi basali ni na bango IDPS bimi bato babimisi ni na bango ya MPR ba nini parce que à partir ba biloko nyonso nde komaki ko révolter batu na mitu. Bino bokende kosala visite Congo. Visite Congo ngo wana na nzela nini? Na babalabala nini? Na aéroport nini? Biso moko tondimi nzela na biso tondimi façon na biso oyo mboka na biso ezokendele. Mais siko pourquoi bokolinga bosala ba risque ya modèle wana? Supposons sikoyo ndenge pont ya Nzili ndenge salaki ba désordre wana. Visite Rwanda bazoko ya bakomi na katikati wana. Problème ezweli bango boloba nini? Po nini bozolinga makamnusu kaka kokopiaka biso tolandaka bino na sima? Mais non. Nazoyeba te soki eza vraiment na bato oyo ndenge bango moko baloba ke batanga ba classe ebele avant bosala likamu na yebi te so bovandela yango na mesa bo raisonna kango to bato bazo raisonna yango na suki wana mutema pasi na makamnusu bosala. Nanga pozo sala nga pasi ndenge mboka zo tambola. Namoni na genre conditionnel, mais c'est vrai. Moi, c'est moi, les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on a porte-parole, il y a gouvernement, porte-parole, le gouvernement, je parle du gouvernement, ça veut dire le gouvernement provincial, il y a quelque chose ça. Alors, bon débat qui a le bien, les débats, c'est pas encore choisi. Bon débat qui est chaque voiture au Tambola et Tambola la question ça pour nous bien pour finir na embouteillage il faut Tambola selon nombre ya plaque nango. Cela veut dire sur plaque ne souka na impair autant la jour impair, sur plaque ne souka na pair autant la jour pair. Donc lundi, mardi, jeudi bateau ya lettre D, mercredi, vendredi, dimanche bateau basuka na chiffre pas ton chiffre 3. Madame 3, hein, impair. Bon, c'est une bonne idée. Mais maintenant, tout le monde, est-ce que vous avez raisonné? Et la fille, là, vient de terminer en nous disant que il s'aimerait dans le Japon, ça, le système, est-ce que Simba? En tout cas, nous allons répondre sur le Simba. On dirait que tu vas envoyer, tu vas que la réponse, tu vas répondre. Mais vous avez un problème sérieux, vous, les dirigeants de Kinshasa. Il y a un problème sérieux. Ceux qui vont convoquer Daniel Bumba pour démissionner. J'étais au Nigeria, je pense qu'en 1989. À cette époque-là, les Nigériens
ils étaient plus de 130 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont, je pense que 200 ou 220 millions d'habitants. Ils ont créé, ils ont ce système-là, mais c'est batté. C'est comme si on a un problème, il y a Kofuta Nyongo, il y a Nakuyo Meli Masanga, on a li beaucoup de ça là, donc vous avez un problème sérieux. C'est repousser les problèmes. Nous avons besoin de solutions. Ok, tout le monde décortiquer Nabino, malembe. Après, tout le monde va vous voter parce que Totini Binona, je vous pose la question. Tant que vous avez un père n'a père, est-ce que vous tenez compte il y a Batoyo, Bazala, Bavoiture, Moko, Banotam, Landé, Nisso, Bazala, tes pères, tout Bazala, tes pères. 1. 2. Ce que Tango, Egosila. Tout le monde, c'est juste tout. La question, c'est 17 millions. Mais on a décidé, il y a des voitures, plus de 3 à 5 millions de voitures dans le Congo. La question, c'est ce qu'on a un père dans la division, tu as 6 millions de voitures. La question, c'est un père 3 millions, un père 3 millions. Pour mes athées. On j'ai quitté. Ce qu'on a en transport, quand on a la décision au Nigeria, Japon, le train le plus rapide du monde, est à 800 km à l'heure. Transport, il y a le colo, il compagnie, avion, beaucoup de Angola, beaucoup de Nigeria, beaucoup de Kassavou, Kassangulu, ok, dans mon avion. On sait 30 minutes au matin, il n'y a pas. Bon, on a des Bangolais, Gavavou, Congolais pas mat avion, faut qu'il y ait des Bumbashi, les Bangolais, il y a un sac d'avion à Kolongulu, dans le bloc, parce que Baza bien organisé. Surtout le transport, on dit que nous avons besoin d'automata. Question de besoin de bino moko na avion, ceux qui sont billets, vous m'avez dans la first class. Vous avez dans la bisoté, na première, na seconde classe, bien côté toilette. Bino moko dans la first class. Sur first class, il y a 207 et ça va. Parce que mutazana banana mesana ko matana mutuka bien, OK, andimi a supporter l'état na idée na yazu. OK, alobi ke bon na banomata bisi, ko bisi ni ya o mata, nzela ni ya o mata. Soki siko batutu ba yokani ba bon, le cas comme comme un père na épée, c'est ça qui s'est passé au Nigeria. Bon, tout ça ba siko yo, ba deux voitures. Donc ça veut dire sur voiture na siko na chiffre 3, lobi na ensemble ya chiffre 2. Bien chiffre 4. Donc père. Siko ba toi nyos tu ba sombi, siko décision ni bourgeois. Ceux qui battent à moto, ou battent à transport, battent sombi, c'est quoi la décision numéro 1? Est-ce que vous raisonnez, s'il vous plaît, contre le Congo? La monnaie vous trichez, mais contre on peut s'y battre. Pepe Kalayemba, Maman Nadango et Yaka, Nana Yakuna, mon voisin, Bobino Baksa. Vous autres trichez le roman, vous voyez, dès que vous trichez le bloc à PD, vous êtes à PD, vous trichez le bloc à PD, vous voyez ce que c'est le passé. Vous devez nous trouver des solutions aux incapables. Bloc très bien, mon nom c'est l'équité. Abeta pompage fini mo bima batanga ye pesa ba mettre té avion ba paqueté. Donc vous trouvez une solution mo na répéter, nous na bête. Mon c'est l'équité à ça pompage fini mo bima batanga ye c'est comme mettre ba paqueté. Avion ba pété. Vous nous trouvez des solutions vous avez bâti cap pour ba été vous trouvez pas solution, vous trouvez une solution mo éthique là directement ou éthique là éternellement. Cela veut dire quoi? Vous si c'est en rocade, cela veut dire quoi? Vous tu as très cela veut dire quoi? Vous tu vas transporter l'État est moins dans la transporter. Ce que bino bosena mutation mi voiture na yaka na tika moi na classe, mais là mutu to mesana bombu wana te bino boya ke bolongo lango, vous tu impère na père. Entre l'autre bino mo bosena mbongo na bino ya kotambola na 2 voitures, 3 voitures. Ce que peuple la botiki wana. Na pesa exemple simple. Jusqu'à présent vous nous vendez des motos. Vous êtes à bon côté à la caisse à l'État, bon côté à la Libanais, na ba chinois ba tela sur ma moto, mais bon tala banzela te. Les bosses zaki ba toazo karamba na bouteillage, ba comme sur moto comme bien ou comme rapport. Le long monter la li moto pe comme karamba. Et si c'est comme moto et comme bata makolo. Le comme période mo na bata makolo, na moto, na biso na bino, comment il faut tisser la karamba na bouteillage. Ce n'est pas une solution, la solution est pour créer pour ça la banzela. La solution est besoin ça train ou comme ma plus de niveau. Mon dit Kabila le père est en yaka. C'est ça l'intelligence, c'est la capacité à résoudre les problèmes. Qu'est-ce qu'il avait fait? Acheter City Train. City Train, ça m'a plus de 500 personnes. C'est ça. 500 à 600 personnes. Donc 10 City Train, ce qui est, il y a 6000 personnes. Donc dès tout la pamba, bah moi mon montage c'est Bino vous créer une zélate, vous allez bah ponter, vous allez transport au comité, à le boyeka bah mon solution. Ce que ça en tout cas au nom de Jésus, pour que non musique, mon ni bata. À ça la radier chaque jour. Mais les gars, les boumoutes, s'il vous plaît, vous trouvez sur la solution, bien, vous avez le système de bataté, vous avez le système de mousse, vous savez, pompage, bâtiment, on a pas vu, comment on t'a commis à pompage, vine mon bimba, dans ce qu'on a vu, et puis batanger côté va mettre sans paquet. Trouvez-nous une solution. En tout cas, ceux qui ont idée, on a bougé pour ça, au nom de Jésus qui nous musique, vous êtes sur l'embouteillage, ça montre vraiment que vous avez besoin de battre, vous avez tâtonné.
Mais ils ont tonda. C'est quoi pour le banini? Qui les ont tonda? Bobo qui banda qu'on a monté, Bobo qui banda qu'on a. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Ok, Bobo banda pour se faire quoi? Tous les amours de Bélé de Baouéba. Baouéba, mon nation à classe, les DGE, hein, voici mobilité, c'est que j'ai travaillé. Qu'est-ce que vous allez travailler? Tant que la aussi là. La voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise à la Baka, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons léguer? Non, répétez, oui. Nigeria, j'étais au Nigeria en 1989. Masala le connaissait, Batbaïko comprend Nango, Batambongo, Bango Newstou, donc on peut battre comme nous commerçants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bango tout basomi, voiture mi balé. Donc en bouteille j'ai zomi. Cela veut dire que vous poussez dans le problème. Oh, solution simple. Vous créez Banzela, vous faites transport commun, l'État a un transport naïe. Vous nous monnaie bien mon mutéma babé à Congolais, bisi obli osombaka wana mutaki bombo na kinkole na ndako ne vandi nango ilo yani comment il s'appelle muto ya suke belia mutetelo ba pesi mbo na kabila somba babisi akeso mane ba amer olenga nkoi alors bino pour ba kibolingi mboka wana vous allez bolinga mboka s'il vous plaît vous allez bolinga mboka ça fait mal hein? Je n'ai pas envie de parler ça fait vraiment mal mais je continue toujours à dénoncer avec mon dernier goutte na refinga te maintenant là c'est donc que bo tambola bien té. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre. Vous ne parvenez même pas à résoudre les problèmes congolais. Vous ne parvenez même pas à résoudre les problèmes des Kinois. Vous ne parvenez même pas à réfléchir. Wow. Kaka ndenge la voix à l'obaka. Likambo Congo soki ba expliquer yo comprendre c'est ko comprendre ngo bien te. Ezaka soki bolali bolamuki eloko mususu ebimi. Tolali tolamuki eloko mususu ebimi. Ba mes amis de WhatsApp pe balingi ba kisape mwa likanisi na bango na point wana. Ba mes amis de WhatsApp baza pe ko bakisa ya bango pe ide na bango. Nyonso tozopesa na kaka mayele. Ka ndenge toutaki koloba na ba audio ya sima o eutaki koleka. Toyebi te soki recensement et salama parce que soki recensement salama quartier na quartier bakoyeba nombre ya ba peuple oyo baza place wana banani bakumbaka ba moto banani bakumbaka ba voiture banani basalaka taxi nani pe oyo azokumba ba taxi ya l'État. Point 1. Pour avant binobo memana eloko moko boya nango ba voiture ya impair na ba voiture ya pair. Est-ce que calcul wana vraiment bo sali yango bien tango bino bo vandaki bo débattre yango ebimina nous pendenge nini pour avant eloko ebima boy. Donc c'est-à-dire faut zalake o banglais balobaka bo agri nango donc bondimi nango pour avant ebima boye. Nani abimisi yango soki nanu bino bo silicité kozwa ba décision na bino. Banzela kaka ndenge la voix à lobby. Banzela ezana nu mabe. Biloko moko te eloko moko te na Congo place wana o tozomona ezobonga. Me bozaka kasoki bovandi mutu na mutu azoya na ide na ye. Ide ngo pazo koya nango eza ide moko ezanga mutu ezaka katikati ezangi makolo. Sikoyo bozo mona batu to ba peuple wana bazoba batanga te na epseki bino mbala sima. En tout cas vambosa le loko bokeba na diaspora. Diaspora eza na rapidité makasi. Et loko neso bino boko bimisa. Et comme la diaspora avant. Yango mona ka diaspora soke zue loko ale pa esale lango ba emission pandi. Tozo panzango to tozo lo bango po na sentiment te mais po tozo linga ekomela ka mutu ayaki na ide wana. Nombre ya bato kozala combien na mukolo soki boche impair. Et bongo sikoyo bato bazaka kaka na voiture moko ndenge la voix lobike na Nigeria. Bakenda ba mona ndenge eresir te esala dernière d'embouteillage nga na zui point na ye na kesiko na point na ngape kaka ndenge ba copie ekoma kosala mala Congo wana batu basombi ba plaque ayebi ke ka mutuka na nga moko oyo kozala na deux plaques siko bosala nango nini boke nango wapi okoyeba po bino moko nanu na ndimite ke vinette bo contrôlaka ba voiture eza na ba vinette na kata Congo wana boyebi nombre ya ba mituka eza te na kata Congo wana.
donc mutakoki na yepe ko changer liboso changer pe na sima komi na ye na 4 plaques ya liboso na ya sima na liboso na sima soki boche e père allez mardi jeudi samedi abimisi ya père boye nango impair akika kazui moko bomoni teke bo trouver na bino solution te ba idée mususu avant bo vandela yango bosalaka tobenga yango bakoki te bovandi nanu boche biloko nyonso tu na kati ya mesa après bobandi ko débattre yango botali pe ba positif na ba négatif nango o eza na ba avantage bozui o bozana eza na ba désavantage bolongoli yango na opesa bino kaka exemple moko na pays Europe moko boye bafutaka bana mbongo soki mwana kokisi 16 ans azo matalikolo tango azo kota collège to akende université premier ministre wana koti alongoli yango alors botuna pays Europe wana ndenge ba dege salamaka na mboka wana ke bokende kolongola yango pona nini sikoyo bopesa réponse bino moko na suka ya ba émission oyo na ochela bino mwana mwasi wana zo koloba a poser pe question ke soki bango ba moni ndenge nini biso tanke diaspora na ba mes amis de WhatsApp tolobi kete nzela ebongana soki nzela ebongi nango ba créer ba nzela ba créer ba makamuso la voix alobaki bozana zelo bokoko sala bosangisi ba zelo wana na basima bosali beton Congo mobimba eza nango simple mais tellement bozana makanisi ya mabe bozolinga kaka bobimisa ba idée moko boye po bobimisela ngo mbongo na sima yango no moni sikezo mema bino na échec total avant ça la likambu bovanda bosalaka calcul boyebake na quartier o tozana autant de voitures tozana ngo boye na place bovanda bosala bongo botonga bosala ba béton Congo mobimba parce que bozana zelo ya ofele osimeza esimeza ya moins cher bokangisa basima wana Congo wana ekobonga mais bozoluka makambo ya minene natika kaka la voix aloba na ye pardon. Ministre de la Justice, Moutamba Kossa, que j'ai constaté que il y a prison, il y a, je pense qu'il y a province. Il semblait qu'il faut m'assurer ça. Nous avons conditionné Moutamba, c'est ça vraiment, vous m'avez dessus. Je pense que vous avez innocent, Bible, Balobanayo, Bakoto Langote. Vous avez un futur belé, côté tout futur Nayote, le collègue Lokomoro Amouké. Vous avez un futur belé. Les amours côté. Côté là yo, appelle l'apparence et trompeuse. Dans le bar on a Dieu dans un moko, ça se voit vraiment tu es un homme intègre. Tu es capable de tout. Mais Adam na Ève, babimana quatre paradis, du coup là 5 lettres, pardon. P-A-R-D-O-N. Le pardon. Bible le pardon c'est une force qui libère. Mais Adam a préféré à Katela Nzambe Lingala. Au lieu que Sili, à comment Mawa jour mutanga kata kofopo ebike comme les Sili. Mutamba, vous en avez c'est makambo belé na vie. La voix. Vous en avez un futur belé. Vous t'en consultez pour la 5 millions. Vous t'en consultez pour la 10 millions. Mes amis de WhatsApp na seki. Est-ce que Silango akokoma mawa? La voix zakana makambo ya yemoko. Apesi biso exemple ya Musele kete. Après lisusu aye na likambo ya Sili. Ah, azape na raison na ye. Po Sili so bakati suki akotele malisusu wapi. Po sika alia kande yango na zamba na ebilanga na ye. Ete pardon. Yona sarabino so ina yo kika ba makambo la voix na ye la kaba mes amis de WhatsApp na yebi ke ba obalandaka ba se retrouvera pe na ba makambo oyo alobaka. On coûte à consulter le cola 100 millions. Non, on peut simplement simple. Bible le chercher pleinement le royaume des cieux. Bato roba luka bokodia de kolo, bato comme luka biloko ya bokodia de kolo. Il y avait une reine, ba ba pese bilo habiter, naza besoin na mona roi. Roi na yo zanini ni poste na yo mnene zo ila. Roi na yo zanini peuple commun ko croire na yo. La jour on a signé, la jour on a moi conditionnel. Si c'est le massa ou bien ndenge mais ça na ba réseaux sociaux ko kosa ba makambo, s'il te plaît, n'essaie même pas, ne pensez même pas à ça. Vous avez encore des ambitions mnene. Voilà ce que je peux vous dire. Adam na Eve particulièrement surtout mais voilà le cerveau humain. Mutu asadaka eloko ba pekisaka ye. Esa ko tama nzela so sina mutu kotala te aotala. So ko la sa mutu mutuka o ibisi ke bala banzete
tout à fait yes quand nous l'organisé vini mobamba mais so elexi mutuka oyebisi que kumba mutuka notala kanzela a mona banzetete c'est comme un pilote so oyebisi que na tala ba banzetete za na piste aura luka piste ya otala banzetete mutamba faites attention qu'on liambo maté Adam na F nous avons encore besoin de vous quelqu'un bénisse les Congolais qui protège Mutamba Tshisekedi Madame Wagner c'était votre frère la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise ce soir ça remonte la tête maintenant là loso de kamambo chila. Ah, aussi les salauds. Ah là, mes amis de WhatsApp. Ah, Léona Kamwe, la voix ça les biso message il est là ya mukuse. Alobi mutamba kolia mbumate ekozala bien makasi pona yo moko mokonzi ataza mwana bapeseke kaka respect ozana no jeune ozana temps ebele ozana ba talent ebele yo moko leka na TV oyebisa biso ke baboma papa na oka apona ba makambo musala oyo keba tambolaka na kubanga soko okomi ke osimba okota na corruption eza mawa mingi tangu bapesaki o poste ya justice en tout cas peuple congolais asepelaki me soki ndenge la voix alobi ke ndenge ya yokeli donc soki eza bongo oyokisa bato ebele mutema pasi pe bato ebele ba ozala na pasi makasi ka ndenge tolobaka nazokende kochela bino moi film muke ya fille to madame na biso to fille te pardon bo excusenga madame oyo alobi likambo ya ba père na ba impère wana to landa biso nyonso. Fini les embouteillages dans la ville province de Kinshasa. Je m'excuse tous mes amis de WhatsApp. Tozela mukie tozonga kuna na ebandeli po tolanda yango bien. Merci. Tozela mukie. Merci. Fini les embouteillages dans la ville province de Kinshasa. C'est ce que nous espérions tous. Et pour le rendre possible, le gouvernorat de Kinshasa a pris de décisions suivantes. Premièrement, le grand car, le camion, bus de livraison n'auront droit à circuler que de 22h à 5h du matin. Et ce qui concerne le véhicule privé, ils n'auront droit à circuler qu'en tenant compte du dernier chiffre de leur plaque d'immatriculation. C'est-à-dire, ceux qui ont le dernier chiffre pair ne circuleront que le jour pair, c'est-à-dire mardi, jeudi et samedi. Et ceux qui ont un chiffre impair circuleront lundi, mercredi et vendredi. Ça, c'est pour réduire considérablement les embouteillages dans la ville province de Kinshasa. Sont exemptés le bus scolaire, le bus de transport en commun, le bus diplomatique et les ambulances. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative, une très belle résolution. Nous attendons voir ce que ça va donner. Déjà, à partir de ce lundi 19 mai, c'est déjà mis en application. Alors, j'ai entendu dire qu'au Japon et en Chine, ils utilisent ce système de circulation alternée. Ceux qui ont eu déjà à aller au Japon et en Chine, dites-nous en commentaire si c'est le cas, si c'est réel. Donc alors, il y a ceux qui se plaignent en disant que chaque jour tous à la l'aise, transport en commun, machin truc. Soyons indulgents. Je sais que le début c'est toujours difficile, mais au fur et à mesure qu'on va le faire, on va vraiment s'adapter et je pense que ça pourrait vraiment réduire considérablement les embouteillages. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Mes amis de WhatsApp, Tosuki Wanangana Bino, bye bye, au revoir.